Nsatu mukwiza mukilongo pasipoka bakadimbu kajetera mumwene wa pemba nikupasi nazinzu bawudi lambala lazina kemaladi makamu natupitalo papa kubayidi kila bonsi munaluzololoe beto tutombogele miongo tuizidi bankaka munanzira mkwiza hizi bena papa katafuanako tubakente masebambi tata ukutuyindula pe ukutulolo kamumbiza zo zitukuvangilanga kunsiya ntawo mama nlongi vo tata nlongi tela mle kunantwala ukutudiki la mulumbu kya unu papa muntu kena tela mamu malo mani vovela munwani maka tulongela twasimba beto tasimba twasadila mo ndamu mpe umfutula lumu kya nkaka mpasifo kakutulongela deaka mbandu kuluye program pensuka papa bikwa kututuadi sabonsi muna luzululu eno Munkumbu tatu za velela seye mwana yetata mwanda wa velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na eleko ya kufongola mukanda wa Nzambe tokotala na mukanda ya kobima ya bana Israel mokapo ya tukumi bale nzela ya mokino zomi na sambo bongo toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba pe tokosukisa na mokanda ya misato ya Yohane na nzela ya libwa pe tosuki na nzela zomi na mibale esika wana tokoloba chapitre nini yango eza na ba chapitre te eza kaka na lettre eza kaka na ba verset 3 Jean verset 9 à 12 batulembo wanga lingala bututele votu zibula nkanda Nzambi twatanga masonu kwa wanzole wa Mose kapukya makumole nzila ya ndete na te yekumi ensambwadi sitwa luta mutanga nsiku kumi ezole miadibundu votumanisi sitwa tanga nkanda wa Yohani wantatu wa Yohani nkanda wantatu wa Yohani nzila ya vwa na te ya kumi ezole disongele vo nkanda o kawena yebi kapuko soki tomoni ngana za na Biblia ya Kikongo na kutanga na Kikongo munkumbwa se ye mwane mwanda velela nsiku kumi Nzambi wavova mamu mama mamo wata mono yave Nzambi akuya kufaikisi munsi yangipiti munzo akinanga kukalani Nzambi za nkakako kukalani Nzambi za nkaka ye monoko kukivangila ni kitekiko kakifuani kialekwa kina muzulu volekwa kina vavantoto volekwa kina munlangu kunsi ya ntotoko kufuka manani biovo sadila bioko kadi mono yave Nzambi aku Nzambi akimbala yivutulilanga mambima masenlandu mubana na te mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga kansi yilemvukilanga na te yefunda dia zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga nsikulu kusuzana kusadilani nkumbwa yave Nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu sadilanga nkumbwa ndi munkatuko banzila lumu kya lumingu mpasi wakeba kyo kya nlongo unasala lumu samanu yesala salu byaku bya bio kansi lumu kya nsambo dia ilumingu lwa yave Nzambi aku buna kusala ni saluko
kamwana ku abakala vo mwana ku ankentoko kasielo kiaku kya bakala vo kya ankentoko vo bulu byakuko kanzenza mpeko wena yaku mungudi ya mielo myako kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebabio bina mubiau kansi wavunda mulumbu kya nsambo dia idiau yave wasakumuna lumbu kya lumingu wabieka kionlongo vumina saku yengudi yaku mpasi wazinga lumbu bya bingi munsi na kuvana yave nzambi yako kuvondaniko kuyanganiko kulabulaniko kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani yakuko kuzini nani moyo munzo amfinangani yakuko kuzini nani moyo munkazi amfinangani yakuko kasielo kyandi kya bakala voselo kyandi kya nkentuko kangombe andi vombunda andiko kalekwa nkutu kya mfinangani akuko tukutanga sikabwe mibeko zomi na mibale ya lingomba nsiku wantete zitisa luyalu lwansi kadika vena luyalu kolo lembituka kwa nzambi nsiku wanzole kala yezola kwa babonsono kani nkutu ntantu ako nsiku wantatu kunwe fumu vodi ambako nsiku wanya kunwe malavu mankholo wako nsiku watano kukiniko vo kwenda tala makinuko nsiku wa nsambanu kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko nsiku wa nsambwadi kulendi zonza yovonwanako nsiku wa nana kusadila nkisiko nsiku wa vwa fwete futanga mpaku aluyalu lwansi nsiku wa kuumi kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko siku wa kumi ezol ye nkumi emosi za batambudila mbi zaku kwa zimpangi zaku ye nsiku wa kumi ezole kulendi diangulu ya vata yovo ya mfinda ko ngatu nkewa nkima evo makaku ngatu mpevo nyoka munkumbwa seye mwane tata mwanda villa tuyokele mungimbulu
bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango na ebulusu Kolo Yesu akoganga tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango Kolo Yesu akoganga tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango Kolo Yesu akoganga tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango maeba salingai tata maeba kite tata limbisa bango Tata limbisa bango tata
Isu keye mbuluza babo menga maku mawakela mu beto kila kifo beto beto akembela beto raka munzo ya isi kumu Isu keye mbuluza babo menga maku mawakela mu beto kila kifo beto beto akembela beto raka munzo ya isi mbuluza babo menga maku mawakela mu beto kila kifo beto beto akembela beto raka munzo ya isi kumu Isu keye mbuluza babo menga maku mawakela mu beto kila kifo beto beto akembela beto raka munzo ya isi menga makwe mfumu wakela mu beto kilivo beto watukembela sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi menga makwe mfumu wakela mu beto kilivo beto watukembela sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi menga makwe mfumu wakela mu beto kilivo beto watukembela sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi sula kwaku mumu itulo manga bila beto munzo ya isi
na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na eleko oyo tokolelaka na ntina na pasi oyo ezingi biso na mokili na bongo tobengi papa président délégué ya collège ya République centrafricaine révérend Konzi Michel yo mutu opesameli mokumba ya kolela na ntina na mpasi. Pesambera. Na iriti nzapa baba, nzapa men, nzapa ingavuru, nzapa ten nzapa, nzapa ti papa simo kime kianga ni giati ya yunga na sese. Munzapa so mosara ye, nandole sekwe, mosara zo, moza nandoni. Munzapa mosara lando e azuti tene ba pasi pepe. Mena legiti kengo yanga timo, pasi agana ndore sese. Nango soke da nzapata nzapa ya menge timo ke tena pasi ke nyona pasi ke yuna pasi ke lango na pasi ndati kengo yanga so ke yanga timo nzapa e ma yanga timo pepe ni la pasi azuna ndore sese nzapa mo tena lingi e wani tena yanga tie timo nzapa mo petit mo lungura pasi so na ndo tereti bango soke da so nzapa tie bira tina ndoti dunia mo bimba mene ti amenge ti musomo leke na ngeri ngangu ake so atonga na ngu muzapati ezora ke lungura yeso ake zo agimo nzapa gimo oko gina bango ndo ti mona ndo ndende so bira ke da nzapati fade bira so kwa kai gigimo bimba warande siri ti tena gonda kota ti nzapati bile ti mona ngo so ke da na ndo so bira ke da oko nzapati bile ti mo na dati hospital biletimo na dati kanga nzapa tia nzapa ambena menga timo mingi alikanga ti tatena ambena dinga kanga ti mvene zasi mo duti jize tera nzapa ti na maternité ke kan nzapa tia nzapa a mama ake dema amenga ke dema gina iriti mo nzapa ke toto seigneur zasi mo bando na mbage tera nzapa ti biletimo na ti dati amenga timo chrétien ki bangi oko kwe lege oko na amenga timo wa mabeti dunia mo bimba nzapa ti dabeti monara nzapati nzapa dai iri monzapati na ngozo ke dati tena nzapati mozas mombungu ti leti ya mengeti mo pasi so atina nduti dunia mo bimba nzapati dabeti mona ya mengeti mo nzapati nzapa muna e possibilité muna e moyen muna e santé physique morale ti tena nzapati e lemiti wara lege ti tena servir na monzapati la kwa na la kwa ni la ngozo ke dans nzapati e na mingi ti tena mo pepe ata men si ton a été jusqu'à sina la kui ton zapati ton amabeke da pepe ye oko a petit sara pepe nzapati ni na nzapati so mitene na so a sigina ngati mi pepe mon zapa mo inga ni kwe zasi mo mo sara ko sara ndoti a mengeti mo oko na iriti nzapa baba nzapa menge nzapa ingovuru amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge tomi lobelaki deja sika tokotanga mokanda na biso ya mibale oyo tolobaki mokanda na ya misato ya Yohane mokanda ya misato ya Yohane tolobaki ezalaka na chapitre te tokotanga na verset 9 tina 12 wantatu wa Yohani nzila ya voa na te ye nzila ya kumi ezole mokanda na zana ngo eza ya kikongo soki tomoni kotanga ezali boye na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu ya sonika kwa dibundu kansi diotefele uzolele kala wandete mubau kakutu tambulangako idiao voikuiza siya bambula moyo mumavanga mandi makavanganga bukakutu kelanga
mumambu mambi kansi kadiodio kakako kadi katambulanga zimpangiko kansi ukakilanga bazolele kubatambula ye ukubavaikisanga mudibundu kiazolwa kulanda ni mambiko kansi mambote uvanga nga mambote iwa nzambi uvanga nga mambi kamweni nzambiko Demetelio utelwanga kimbangi kya mbote kwa babonsono ye kwa kedika kiau kibeni betombe tutanga kimbangi yengeye zeivo kimbangi kieto kena kya kedika munkumbwa se mwana tata mwanda verela amen tobondela munkumbwa se mwana tata mwanda verela tuvutuli matondo kwa ngeye yavu amvangi nge utuveni nkairu wau mulumbu eki kya nene kituyindulanga mfuilu ye mfulukulu yange mfumweto Yesu Kristo bunatukutakane avinga kya nlongo mutambula dia kwa nlongo mono nsolo lonke nge kibeni wiza mpasi watu longa mumatutengi mpasi vo matukisa mavanga mansobolo mubeto nge wayangalala beto bakalusaku muno ngiansukulu yembano sunu tuyekekele kwa nzambi yeto munkumbwa se mwana tata mwanda velela amen na kombwa tata mwana pe tata molimo mosantu ba tata pe ba mama toyebi na bolamu ete na kati na nda kwa nzambe tozana document de base oyo papa Simoki Mbangu uta 1921 kokoma na nzundu alobaka ete makambo nyonso botala na Bible na rekomandasyon ya papa Diangenda alobi ete tango toyaka na nda kwa nzambe tomemaka ba Bible me Bible koma kilo epa ya bandimi meme banganga nzambe ndenge toye totondi nango me toyaka na ba papier ba block note toyebite awa tokozonga ti ba 21 tangu ni tokenda kotanga yango totangaki mibeko zomi oyo totangaka na Bible na Exode 20 mibeko ezaleli ya bonzambe oyo apesaka na baye basalelaka liboso ndenge toyebi histoire bana Israel tangu babimaka nzambe sima kokomisa bango na ngomba ya Sioni epai wapi alakisaki bango bizaleli donc yambo abimisi bango akomi na ngomba ya Yahweh monsi na ye lingolo bangomba ya Yahweh bakomi wana atalisi bango bizaleli pe kolakela bango ete aho bobimi eza assurance ya kokota te me po bokota esengeli botosa makambo oyo alobi epai ya Moïse ayebisi bango pamba te tango azoloba bango bayokaki te bayokaki mongongo ya nzambe lokola bakake pe koningala mabele bangisaki bango nde basengi na Moïse yo yoka oya koyebisa biso nde Moïse alimbolili bango makambo oyo nzambe apesi na ekolo na ye oyo kosala ete bakota babimi na bango me soki batosi yango te bakokota te donc elingolo bakelikamu nyonso nzambe oyo alakaka okomona yango kaka soki osaleli condition oyo apesi bango mibeko zomi oyo tango nyonso bakotangelaka biso mokolo mosusu nakoteya na nga natangi mibeko place moko na leki mbangu natangi ndenge komama te nazonga na ndako mwana na nga ya moke alobi na nga papa ndenge otangaki esika moko boye eza ndenge wana te soki mwana moke azoyeba ke mibeko papa aderute ebongo biso bamikolo yango wana toyebi yango tobatela mibeko pamba te soki bakozongelaka
atako nzambe molimo mosantu ayebi ke si toyebi yango me tomesani na yango tokomi komona yango kaka balobaka kaka bongo. Yango wana batata pe bamama mibeko oyo ezali bakondisio oyo ekokotisa biso na mboka elaka oyo nzambe molimo mosantu azolakela biso oyo papa Diangenda alobaka na biso ete akotika biso na nzela te kino akokomisa biso. Akokomisa biso te soki toza bandoki, soki toza miyibi, soki toza bato na kobunda, soki toza bato na songi bango wana te. Yango wana bana Israel atako batanga makasi 600 de kaka na kati ya batangami oyo bakotaka. Yango wana yonanga to wela nzela ya kokota ezingolo bake to sa mayeba zote ya biso pamba te kuna kaka alobi ete ye akolongisaka te oyo asaleli ye na pamba. Kosalela ye na pamba lelo na monani liboso nazoteya paster me tango na kobima makambo ya mabe pe nazali donc nakomi kosalela banzambe mibale nazosalela ye na pamba. Donc tango na monani ke naza paster na lingomba ya tata molimo mosantu esengeli nalakisa pe bizaleli ya bosantu nde kuna nde nzambe akolongisanga me ye moko alobaka na biso papa Simon Kimbangu Kiangani ete banetre bakokota te. Donc soki tosalela malamu tosalela su mabe tokomi banetre tokokota te. Toleki na mibeko zomi na mibale oyo totangi. Na mibeko zomi na mibale ezaleli ya lingomba oyo ekolakisaka ke oyo aza kimbangiste. Oza kimbangiste bamoni yo na cigarette balobi wana aza farceur aventurier. Yo oza kimbangiste bamoni yo na tumba kocheboye aza kimbangiste te. Ndenge toyokaki mbuta na biso ateyaki biso dernièrement bake kosokola mais un non kimbangiste azolanda bango na sima tango amoni kaka esokoli na bango par rapport ya oyo bapayen alobi ke en tout cas boza na nzela ya solo pamba te ndenge bosalelaka ezali ndenge oyo ezopesa kilo na bomotu yepe alandi ndenge wana. Donc bizaleli na biso fo ete ya baninga mosusu ata tolobi te kaka ndenge bazolanda biso bamoni ke nga malamu nalanda bato oyo. Yango wana nini tokosala na kati na mibeko zomi na mibale oyo totangi soki to analizango tokomona ete ezobimisa kaka bolingo likambo moko bolingo nde kuna balobi ete lingaka bato banso ezala kutu bayini na yo kuna toleki makambo totangi awa toyebi ete lelo ezali mokolo oyo tokokanisaka nkufa ya nkolo Yesu pe lisekwa na ye. Sika boye makambo totangi ezali tokoyizwa leson moko kuna ezaleli ya bandimi sima ya liwa ya nkolo Yesu. Likambo wana nde tokoyekola ezaleli ya bandimi sima ya liwa ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu tango akufi asekwi ateyaki lisusu 40 jours. Après 40 jours, tango asangisi bayekoli, apesi bango liloba ya suka lobi, sika boye bokende koteya bato nyonso bobongola bapakanu bakoma bandimi. Ndesima bamoni ye ndenga mataka pe alimwe na miso na bango. Bango pe bakei kosala mosala. Me ndenge bazalaki 11 bato batikalaki bakoki koteya mokili mobimba te bazwaki pe basali. Nde tina wana totangi na kati na basali bizaleli ya lolenge misatu ya basali. Oya liboso to découvrir awa ezaleli ya ngayo oya bandaki kotambwisa na Efeso. Ya mibale ye moko te mutu akotambwisa lingomba. Azalaki pe na basali ndakisa Diotefele. Oyo pe azalaki influent azo tambwisa bandimi. Azalaki soki alobirika mubatosi ye pe Demetelio. Nde awa tomoni na verset 9 epai wapi alobi
azo félicité ngayo alobi na bango alobi na yete na komaka ya sonika kwa dibundu kansi diotefele kazolele kala diotefele zolele kala wandete mubao kakutu tambulangako na komelaka lingomba kasi diotefele alingi kaka kowele esika ya liboso yangwana meme biso ayambaka biso te nsoka nde nkolo Yesu alobaka ke ngai na kokontinue kozala na bino alimwe na misu na bonzoto me na molimo azalaki na bango nani apesaki sango epai ya bayekoli yangwana alobi na ye yo kangama na makambo ya malamu kangama na makambo ya malamu azoloba na ngayo kangama na makambo ya malamu kasi ya mabe te donc liboso ya mokambi ntango ozomona makambo ya malamu na ya mabe yo tingama na oyo ya malamu ya mabe bwakisa yango kuna apekisi ye pe alobi makambo oyo nga nakomeli yo oyo nga nazoloba na yo koloba na diotefele te mpo bato ya mabe bazalaka brutal bato ya mabe bazala mibeko te bayebi mibeko te yo koloba na ye te me ngai moko ntango nakoya nakorapele ye makambo na ye oyo ya mabe ndenge ayambaka biso te mpe bato oyo tozotinda ye alingi koyamba bango te bandimi na kati ya lingomba azotia bango na libanda lingomba mpo bazosalela makambo oyo ya biso nde kuna tokomona na 12 na verset 12 epai azofélicité sikoyo mosali ya malamu oyo azosala oyo mokonzi azotinda alobi Demetelio utelwanga kimbangi kya mbote kwa babonsono ye kwa kedika kya ukibeni betumbe tutanga kimbangi yengeye zei vo kimbangi kieto kina kya kedika alobi Demetelio yende tango nyonso matatoli ya malamu eyaka pona ye meme ye moko solo nani eza nkolo Yesu oyo alakaka bango kenda kobanda kozala na bino meme ye moko solo atatolaka pona Demetelio yo pe ngayo oyebi ete litatoli oyo nazosala oyo biso tosalaka pona Demetelio oyo tosalaka pona diotofele eza ya solo yo oyebi pamba te ye mutu abandaki kovanda na bango batata pe bamama eloko nini tolingi koloba awa toza na mwa moko oyo etondi na spiritualité tobandaki na kokanisa bokomi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu na Matadi Mayo bokomi ya nzoto na kati ya nkamba pe toye kozwa 105e année nouveau démarrage awa tokomi na banganga nzambe bakarte oyo tozwaki na nzele bakoko na biso ya liboso pe lelo awa lobi touti kofete elonga ya mama bibi mvete oyo pe andimelaki alapaki neti yo nanga litatoli nini epai ya tata molimo mosantu oyo yo oza nango oyo nga naza nango na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen totelema tobondela munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela oseto na mazulu bika nkumbwa ko yazituswa kimfumu kya kukiza luzolo lwa kulovanga mavansine kokozulu utuvana buuma dia meto malumbu kalumbu utuloloka mambime eto endoloka tuloloka batuvile mfuka kutufidi ko muna mbukumuni kanti utu loloka muna mambi munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela amen tosinginzemu Nakutosa mibeko myankolo Yesu wanga nakuto 2 3 nakutosa mibeko myankolo Yesu wanga ye alingi nabika nalanda nzela na ye
asopakima kila maye na ekulusu pona zwa lobiko ya seko na koto sami peko myakolo Yesu wanga ye alingina bikanala danzela na ye asopakima kila maye na ekulusu pona zwa lobiko ya seko kolo Yesu obikisanga nakobila kombonayo biso limbisanga ima bemaso mobikisi wanga pona zwa lobiko ya seko limbisanga ima bemaso mobikisi wanga pona zwa lobiko ya seko kolo Yesu obikisanga nakobila kombonayo biso limbisanga ima bemaso mobikisi wanga pona zwa lobiko ya seko limbisanga ima bemaso mobikisi wanga pona zwa lobiko ya seko. Tosilisi tosengi na papa secrétaire aleka liboso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya zomi na sambo pona sanzo ya mine sanza ya avril mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba vendredi le 17 avril 2026 tolandi matei mapesameli biso na tata révérend Lumanu Masamba Samuel inspecteur ya ville sainte matei ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mboki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei kosukisa na mokanda ya misato ya Yohani nzela ya libwa kino zomi na mibale yango ezali na ba chapitre te. Exode chapitre 20 versets 1 à 17 lecture des 12 préceptes de notre chère église et 3 Jean versets 9 à 12. Tokei naba communiqué. Lusaisu kwa bisiki nzungila kia Yerusalemi dia mpama ata 18 village landla bisalbi antungulu ya Yerusalemi bina yeto bibitwa veo kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques
Sedeto dan longo, tata mfuma longo Simoni Kimbankianga ni mwanda Velantino Mintinu, bokele nkangu wa onsono wa kinzungidila mkuiza kuntinsani ya ngolo ikala yeto, mulumbu kia tatu, mercredi le 22 avril 2026, mola 14h, vantatisa Nzambieto, mumunkamba. Tata mfuma mbanza mfumu yisu ya nivo, voka tutungili Yerusalemiko, mpasizeto kazilendi manako, enkulu undia fuafua kansi kadiambudianiko. Beto besikinzungidila mutadi antimiandudi mpasitu yangidikantinu eto, nsiluluzani za lungana. Ngeye kwa sina diambutuku, za yavukukosi mputena ya kungizilu ya mbote, rendez-vous le 22 avril 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Afki Nkamba ezaliko yebisa naba maman nyonso ya nation Nkamba, ba camp, ba pèlerin, pe ba section nyonso ete tola mukana pongi le 27 avril yango oyo. Tomi bongisa malamu na bikateli nyonso oyo tozwaki. Mama na mama topesa bikateli nyonso na ba maman présidente na biso, ba maman présidente to sala makasi tolia nzete ya bololo, sala makasi na yo na sensibilisation réussite ezala ya malamu, ba kado nyonso bongisa pe $10 ya misala kubosana te. Tobosana pete nsinsani ya ba tata na ba maman le 26 avril 2026. Ba maman présidente na ba camp, ba section, mouvement, association pe service to bongisa kimbelekela na biso. To sala kaka ndenge to salaka soki tata nzambe ya sepeli biso to zui mapamboli. Notez bien ebongo opération Tchakou. To bosana pe yango te. Tika tata nzambe nkolo yisu pe tata molimo santu bazala na biso. Signé maman présidente nationale Touba Nzenzo. Na lotomo ya papa conseiller direct papa Nsongianzila André Mbenza Kiangani esengami na ba surveillant banganga nzambe oyo bazali nanu na Nkamba pe oyo bakozala lelo bazali lelo po bapesa maboko na misala ya ndimba mankondo. Omokolo mwalelo vendredi le 17 avril 2026 pona misala ya boloni cacao plus café. Boyeyi malam signé révérend Litoto Michel. Direction nationale ya Apaki Ville Sainte Nkamba Nouvelle-Jérusalem ezaliko rappelé na batata nyonso kobanda na les 4 camps ya Nkamba pe baye nyonso bayaki na fête. Était le vendredi le 17 avril 2026 tokozala na mayangani na pokwa tatamoko azanga te pe tobongisa programme oyo tozali na yango pour la direction nationale Diacre Mavinga Vangu président. Koreki Nkamba ezali koyebisa na ba membre nyonso ya Koreki Nkamba na direction nationale, comité restreint, comité élargi, ba chef de service na ba adjoint na bango, tokozala na réunion au mokolo mwamisatu, mercredi le 22 avril 2026, na 17h na tribune ya monene na loboko ya mobali ya tribune d'honneur ya tata molimo mosantu. Soki biso nyonso tokokota soirée spirituelle mokolo wana ekozala malamu. Boyeyi malamu na biso nyonso. Signé Diacre Simon Lunkembisa, président national. Bambuta banso ya Grand Équateur ndenge tozali awa na Nkamba. Lelo vendredi le 17 avril 2026 sima ya libondeli ya tongo tokozala na assemblée na chantier na biso ya mosala awa na Mbanza esika kinlongo ya mama Mbuta Nkwakiadi pe papa José Diengenda ezali moko azanga te mpo ete makambo ya kobongisa mazali na ntina ya mosala ekoka bongo kosila topesa
fongola na tata molimo mosantu pambuta banso banda na cellule kino likolo boyeyi malamu. Signé le président général AI, Diacre Dominique Anguébé, deuxième vice-président général. Sengami na ba représentants provinciaux, il y a RDC était Sima, il y a Ntinsani ya Mazout, ton Ntinsani ya Tongo, Bisobans, tokutana na tribune po moto na moto, akoka kozwa fiche oyo epesamili biso pe information mosusu ezali ya kopesa bino. Signé révérend Moudou Ndompaoul Koveil, président du collège ya RDC. Lié bisinaba na misatu Lukaya Manyanga Grand Kassai le vendredi le 17 avril 2026 Simaya Ntinsani ya Mazout pe lokumu ya Nzambe na biso nyonso tokutana na tribune ya monene ba président ya bakan moko wazanga te botos eleki mbeka ya kotumba. Signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Sengami naba membre nyonso ya Mbunga Tchokwe Lunda les 4 camps Yankamba Nabaye Bans Bayaki na fête il y a le 6 avril il y a le 12 avril 2026 tomonana biso banso na chantier Tchokwe Lunda mokolomole le vendredi le 17 avril 2026 simaya honneur ya papa pe Ntinsani ya Mazout ponato potozwa programme ya musala Mokote Azanga, Boye Malam Nabisoban, signé le président général, révérend Mateji Chimwanga Boaz. Sengami Naba responsable Nyons, Yaba mouvement, service, paix, association, Yankamba, Simaya honneur, Y'a papa conseiller direct, Y'a Lelo, vendredi le 17 avril 2026, Moko, Aleka, na bureau, Y'a Dekajep, pour avoir information moko importante oyo et talibiso responsable mon côté Azang signé Charles Kisolo Kelembenza directeur national DKJEP. Comité ya Grand Bandundu et Bengisi batata nyons batata nyons na ba maman nyons pe ba jeune nyons ya Grand Bandundu na réunion ya lelo le 17 avril 2026, na ndako na biso pakebo sima ya Ntinsani ya Mazout, pe sima ya honneur ya tata Molimo Santu. De mon côté, Azang, signé révérend Matomina, président général. Sengami na batu nyons, oyo balandaki formation ya kolona, pe kobokola kobanda na première promotion, deuxième, troisième, pe oyo ya sika Obiangami na bureau ya DKJEP au Mokolomo le vendredi le 17 avril 2026 Simaya Ntinsani ya Mazout Mutumokote Azang signé révérend ingénieur Litoto Michel chef de département. Biso ba ressortissant nyonso ya secteur Kapia Ngulungu ba oyo tofandi na Nkamba na baye touti bipai na bipai tokutana lelo le 17 avril 2026 na tribune ya monene sima ya honneur ya Nzambe na biso pona kobongisa programme ya bolimbisi na biso tosengi na bandeko ya section Mpangu pe bazala na biso elongo signé révérend Ipantiar Jacques. Sengami na basekuriste nyons oyo bazali na espace ya ville sainte kobanda territoire ya Luozi kino Mbanza Nsanda. Kwa ya lelo vendredi le 17 avril banzoto to bibembe misatu ekolongwa na morgue ya Gombe Matadi pe ya suka ya Minei ekolongwa na Kinshasa. Nyonso ekoya kolala na Lukengo po ekundama lobi samedi na Malita Mangombe Kinsuka. Ezali bongo nzoto ya papa révérend Nsimba Makaya le boss. Oyo azalaki tata moboti ya papa
Ntimba Makaya bébé Chris na maman Fafai ye papa révérend azalaki musicien ya faki pe membre ya scout. Nzoto ya mibale ya maman Kadivioki Monica oyo ayebanaki mingi na kombo ya maman Kadi moyembi na la grande chorale de dirigeants Nkamba. Ndeko ya papa Diambu dia Ntalu Cyprien directeur AI ya école primaire Kimbata Mfinda na Eseka Lukaya. Nzoto ya misatu, nzoto ya maman Angèle Bakokele Diantantu oyo akufelaki na Angola pe nzoto eyaki na morgue ya Ngombe Matadi yazalaki moko kati na famille ya maman Nsona ya Mboka Nseka. Nzoto ya mine, nzoto ya papa Kitoko Luyindula André, ndeko ya tata docteur Dave Luyindula dia Lungana ya Mboka Yanda, yangonde nzoto ekolongwa na Kinshasa, nzoto ekolala pe na Lukengo pe Bukundami, lobi samedi le 18 na Mboka Kintumba. Et enfin, kuna na Kwilu Ngongo, ekozala lelo bobimisi ya nzoto ya mama Lombo Julienne na morgue ya Kwilu Ngongo po ekende na Mboka Kuzi esika ekokundama lobi samedi le 18 avril. Ye mama Lombo azalaki moko kati na libota ya papa Nkunku Pierre pe mama Moboti ya papa Samuel Ngununu chef Adax ya scout awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Mboka za Longo. Tata Ens Mawia Maviza Nzeza yazali flûtiste mwana ya tata Maiza Bamvuangila Eli ya Mboka Mpanga pe maman Menga Nkonko Ergine ya Mboka Kinsele ya kobalana na maman Celestine Akebua Mbonzo. Yazali mwana ya tata Faustin Akebua Gogo ya Mboka Kwele pe maman Jeanne ya Beregwa ya Mboka Ndawele. Libana bango ekozala lobi samedi le 18 avril 2026 na Kinshasa na paroisse ya Nyangara ekotamkusama na papa pasteur communal ya Ngiringiri révérend Kizemoko Anise. Tokei na kopesana mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation bandeko na biso, recommandation ya papa Ngula Mendela yazali branamiste auti na direction paroissiale ya Dibwa kuna na secteur Kapia na Ngulungu na Idiofa. Recommandation ya papa Mpela Kutiotiolo ye azali catholique auti na Gombe Matadi azali étudiant azali accompagné na papa Nsilulu Zaluti. Recommandation ya papa José Carlos Ferreira Borbosa yazali non kimbangiste azali accompagné na maman Anuarit Cecilia Francisco Sergio ango bauti na Kunene. Pe recommandation ya papa Carlos Banzila yazali sympathisant pe professeur auti na Kinshasa Sikanyon Subozwami botelemat kwa kupesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci beaucoup kina bino fanda to yamba kipimbangi bandeko na biso kimbangi ya papa Nzila Mbwes Daniel yazali Nkengi auti na Lukamba kuna na Gungu
ya uti kozongela biso afandaka awa na nkamba. Tozali na kimbangi ya papa Nzila Elekres. Yazali Congolais auti na Athènes na Lukamba na Gungu toujours. Kimbangi ya papa Mufutu Mimi. Yazali nouvelle unité. Azali agent kuna na agent ya assistant du territoire auti na Kwilu. Kimbangi ya papa Lumingu Mvunzi Gloire. Yazali catéchiste vice-président ya Fluki auti na Pont Kwango. Kuna na secteur ya Bukanga Lonzo na territoire ya Kenge. Kimbangi ya papa Wavangadio Pascal, catéchiste, musicien Fakipe, président ya Bankole na Kimpese, auti na territoire, pardon, na paroisse ya Kimpese. Kimbangi ya papa Diacre Domingos Zikendelo, yazali directeur national ya service particulier ya chef spirituel, le chef de délégation, ayakina délégation, il y a 22 personnes. Auti na Citade Santa, Nkamba no Citade, pardon, na République ya Angola. Kimbangi ya révérend Madi Michel, yazali aumônier, kuna na aumônerie kimbangiste ya Idiofa. Kimbangi ya révérend Silutonadio Vonzambi Nene, ye auti na poste Kimpangu. Kimbangi ya révérend Musikongo Mananga, ye azali président ya Fareki section auti na paroisse Mitia Kila na Bandundu. Kimbangi ya révérend Manzungu Sonde Célestin, azali pasteur de paroisse Ibwa auti na Idiofa. Kimbangi ya révérend Makengo Bingombo, président ya ba clergé auti na paroisse ya Kimbwala kuna na Kinshasa. Bisika bozwa mibutelema tuko pesa bino mbote Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pour te bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo vendredi 17 avril 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te solo toyebi yango ete mokolo nyonso ya vendredi tozalaka na mabondeli ya beko kasi na kotalaka bacharge oyo tozali na yango pe ndenge tozali kobongisa milulu munene oyo ezali kozela biso ya le 27 avril nde lelo oyo bisika tokokende kosalela misala tobosana te bangonga ya mabondeli na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola nzanza longa sengeli biso nyonso tobundela bandako wana esila po ete tosepelisa nzambe na biso tozwa mapamboli pioka tozali na étape ya ba contribution individuelle $5 na biso ba mikolo to matalikolo selo bozwi na yo esika basengi $5 soko opesi 10, 20, $50, $100 pona kowelela likambo na biso ya motuya eza na problème te soki pe moyen ezali ete ngai na kopesa nanga $1000, $5000, $10000 problème ezali te mapamboli bawelaka yango nde tosalela yango na motema moko na motema ya kofongwama tobosana te malembe tolingi kokota na mois de mai or échéance na biso ezali tobandaki le 7 février pe tokosukisa le 7 mai alors yo moko talaka combien de mois déjà eleki combien de jours etikali na biso est-ce que nasi na komisi kombo to nanu na komisi kombo te soki nanu na komisi kombo te nini ezali kozanga yango wana malamu biso nyonso tobundela tokomisa bakombo na biso na oyo etali programme ya mpioka ndenge tolandi pona misala oyo ezali kosalema na ndimba mankondo boloni kakao kafe pe makemba pe sarclage tomona na kuna mingi po ete tokende kolongola matiti pe kolona kakao na bisika esengeli kolona makakao bandeko na biso ya Grand Bandundu sima ya ntsinsani na biso ya Mazut nde biso nyonso tokokutana kuna na chantier na biso Grand Pakebo na Ngombe Kintsuka panza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso demande spéciale $10 to €10 na surveillant moko na mokili mobimba demande wana contribution ebandaki le lundi 13 avril pesuka lundi 27 avril ezali ndenge moko na bandeko na biso bayembi ya Yerusalemi biso pe basengi biso $10 to €10 na moyembi moko ya Yerusalemi contribution ebandaki le 13 avril pe ekosila le 27 avril alors mardi le 28 avril mbongo nyonso esengeli ekoma na Yerusalemi biso batu tozali mosika totinda mbongo yango na numero oyo plus 243 89 88 26 800
na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Tsintsani ya apaki contre Afki mois d'avril. Dimanche le 26 avril biso nyonso tozala ya kobongama. Na tina wana ba recouvreur tosala makasi. Esika oyo tozali kopesa précision. Ba pekisi ba recouvrement te. Que peut-être ba pekisi ba recouvrement. Mais eloko oyo ba pameli ebele ya basani oyo ekendaka kotambola surtout awa na mbanza okokanisa baselo bazokende kozwa minkailu. Nde yango wana bapameli na basani oyo tokendaka kovandisa sani depuis evanda wana butu moyi ezali kaka wana ezokozela bapassant batu bazali koleka. Nde wana bapameli ekoki lisusu komonana te. Mais recouvrement pona kobongisa babimbelekela bapekisi yango te. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Pangize tokuzunga bonso butuze ivo mbebe twatambula mukumakia tungulu ya fulu ya bisinsu kia ntatu kinakala kia makumole ezole mungonda iyanya mumvu wa mafunda mole ye makumole esambanu tutomboka babingi mu Yerusalemi ye tuizampe twalulama twafwana katuvila kanimpe kovo kwa nzambi kabatombokanga moko mpambako mbote twavangela dio mumvevwa ntima. Pona milulu ya le 27 avril 2026 Direction Générale ya Afki babongisi programme ya Beko oye kosalema mardi le 21 avril ba mama na mokili mobimba bokozala na Beko pe mercredi le 22 avril ba mama bokozala na marche joyeuse toujours na tina ya milulu ya le 27 avril. Bambuta ndenge kaka toyebeli yango basi basenga na biso pe félicitation tobandi komesana na yango soki toye na nkamba tozalaka presse ya kozonga te tozelela likambo nini oyo tata mokonzi ya bule tata molimo santo akopesa na biso pona bonne marche ya misala na biso. Soki tobimi awa tokozala na tribune nde lelo tokobanda compétition na biso oyo ekomema biso kobanda lelo vendredi le 17 ti samedi le 25 avril. Sima ya samedi 25 avril dimanche tsinsani ya batata na ba mama pona mois d'avril pe lundi tokoti na milulu ya le 27 avril elonga ya mama Mwelu Kiawanga. Pona kosilisa tolandi malamu bibembe oyo ekoya kolalela na lukengo lelo tozali lisusu na ebembe ya bandeko na biso papa Mantwidi Junior Domingo ye azali électricien awa na Nkamba nde nzoto ya ndeko na bango oyo azalaki mécanicien pe mwana ya Jejeki Matadi na paroisse ya Safari oyo azalaki na kombo ya Paul Mantwidi Gradel. Nzoto na ye ekobima na morgue ya Kimpese kuna na ime lelo oyo pe ekoya kolalela na lukengo bokundami ekozala lobby samedi le 18 avril na cimetière ya Ngombe Kinsuka na banza tango nyonso tolobelaka yango moninga malamu na tango ya pasi tango tokozala kuna na lukengo
tolakisa discipline kimbangiste moko na moko mibatela po ete mobeko ekanga yo te. Panza pona lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye sedieto tata mfumu mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu bakyo yani nkengili a Yerusalemi tungisi yemfiengisi a Yerusalemi yani mpe watambula mbebe mukumakia kisalu tulombele kwa sedieto watutela bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda tulombele sikatufokudila samu na muzingu kyame enzi anga inzambyame
pasizi tuzungiriri yavuvame onzambi tombanga enzambi amefu pasiza menge yezeyezo mumambi mamo emfumu ya elela mumambi mamo emfumu ya velela enzambi amefuka mene undoloke mukila munzwa kuyavela undoloke mumambi munzwa kuyavelela et du Saint-Esprit. En ces jours du 6 avril, communication par ces cantiques, ô Dieu notre Père, fais que nous puissions Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté, tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face, car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence, et toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher aux tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas contre nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions de nous le Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veille de le choisir dans la paix, des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Muna watu wantiona Yono dilanga ike konka Onzambi zodiansu kami
kwiza ke kwiza ovanza kwandio nawe nayo mpasi muna wa ukandidila okuyandalanga kampe onzambi nzodiantiona oyandalanga mosivana bena omvoila isu ya tololwa kasi wafungula kayo kanavo wantu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwayeto wantu wa ambi. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna ito tuka ya kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wa velela. Amen.
iba mama kiamboto keto awe tukolole beton pet toletezi kombo ya tata ya mwana petata molumo santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bautukote ya biso bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba baprogramme nyonso mpe lingomba abomisi biso nyonso tolandi malamu yango tokolanda mpe kosalela toyebi ete milulu na biso ya le 12 avril ti kino le 16 avril ili sika nde etikali tokende na yango bisika tokokende yango tomipesa na misala na surtout bosokoli ya temple likambo wana ezali ya biso banganga nzambe na ngomba ya Yerusalemu banani bachaka bopetu banganga nzambe yango bapesi biso devoir wana bopetwi ya temple na biso pe pembeni ya kilongo oyo toza makasi topesa maboko kuna na ndimba mankondo pona biso nyonso ba volontaire oyo tozali awa na mukolale tokota na misala oyo esengeli kobimisa mabanga kolona kakao volontaire tokota na bisalu atadi kuna kakao kuna ndimba bisalu bina bya wonso no bitadi dibetu tuzaya ovo mudiata je bamvoala tatu papa kisolokele papa de alunga na papa lengi na kuntima diambu basa sikidisa kwa tata Simo Kimbangu Kyangani tata Simo Kimbangu Kyangani dia kutuza isa le 12 octobre l'an 2001 diambu kutuza isa tata Simo Kimbangu kyansiru libasa kusila mfasivo kamwanga samunza ya mvimbe wo tata Simo Kimbangu yani inani mwana vele ediambu dina mudiata de ngotita diata ko mudiata dina bonso malongi mana matuta muri munzwa nzambi tukayana fulukina vonjo twa lwaki sadiambu dina te yensuka kanele mphasi kanti mphasi zitekelanga ebosi kiesi kikwizanga kabwekwe mbote kiesi kina vetu bawonso twamonakyo kansi katuwidi ke muzuko kadi vosi tawila ke muzu disonge levo katulendi mambu mama tatuko zola siku yebisalo wotulendi manda bama matatu enkembe mona ye tolumamukena kikongo oyo likambo bapapa batikaki na papa Simo Kimbangu Kyangani ete aloba na mokili mobimba ete tata Simo Kimbangu ye tata Molimo Santo likambo wana alobaki yango na le 12 octobre l'an 2001 toyebi likambo yango te est-ce que likambo yango ezali kene teza kokende te Lao kende makasi na mbangu nyonso matoi na biso ezali koyoka miso ezali kosala nini koyoka yango kyokanga makaka na bolingo mibeko pe misala
tongwa lelo tosilisi bokombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Lukunda ntimu. Kulula mok.
tozali ya avril nani papa bakokaki na bango te. batata oye tozali papa mibimba le 12 avril ezalaka banani yango moko mwana batata bana baleki kalekuta lelo mokolo nini mokolo banani ya batata ingeta banda lelo oyo toza na date ya le 17 avril ti le 25 ingeta papa ti le 25 ti le 25 ingeta papa bon tokotala na compétition oyo soki banani bakopeta baninga na bango clé droit kaka na 15 minutes po totendimisa okidi batata oye bamama oye banani bakofongola nzela $100 $50 $20 $10 5 000 francs 10 000 francs 50 000 francs 100 000 francs congolais to CFA banani bakofongola nzela bamama 10 000 francs. Voilà, mwana mayele bilembe
tata Bobiki ya mama nani bakoti te mama présidente générale na yete ya Bobiki baza ebelawa obanga bango te fumu abatami propose la semaine ekoya fumu balingi na bango défilé bakomonana awa faki ouais ba vite tadi on a ba maman invité spécial ba maman invitation spéciale pour Nathalie Diangolo ya batata tokota défilé tozali invité ye moko nkolo Yesu Kristu demere ya baganya
Amen. Tobondela. Mulungu santu. Tata Nzambe nkolo Yesu na maye oyo bawali kosalela biso tango. Biso nde bopesi mwa makasi yango tomati na ngomba ya Yelusalemi koya kokumisa bino. Toye kasi banzoto eza penza makasi te. Salisa biso bokono nyonso eza kotungisa biso ekoka kosila. Kanisa pe o bazalaki na mposa ya kokoma na esika oyo. Kasi bakwei na mikakatano. Mingi bakambo matanga. Toyebi ete ezali nzela ya biso nyonso. Kasi boyokela biso mawa. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na Kiangani. Yo lobaki yango ete soki totali na malita oyo bazongi epai na bino na ntina ya bolingo na bino bazali ya muke. Mingi bazongi epai na bino na ntina na zuwa ya mokili bazali bakubwakila bango maladi ya ndenge na ndenge. Yango tuza kosenga bokangela biso nzela ya moyini po ete oyo baza na mposa na bino bakoka kosalela bino. Tala pe oyo bafani na kati na bandako baza na bambaladi mwanya kokende na bahopito ezali te bazangi bamoye salisa bango. Oyo pe baza na kati na mpasi na baboloko bosalisa bango balongwa na esika ya mpasi. Soki tosalaki mabe limisa po ete mbala nsima tozongela lisusu te. Tala pe oyo babotami elanga oyo Tata Molimo Santu ezali ya munene basali baza muke oyo baye kopesa bino maboko tikete bakola na bobangi ya Tata Molimo Santu. Toyoki pe litera bino oyo epesi biso makasi. Musala pe ya botongi monani. Toza kosenga tango nyonso ete mwana na yo nyonso esika zosalela musala na motoki. Kobimisa motoki mapamboli. Soki bopamboli tokosala pe ya koleka. Tokoki kolakisa bino mokili te. Maye oyo mazali koleka na kati na mokili bino boyebi pe bozali komona. Toyebi ete ezali nkanda yo Tata Nzambe kasi yokela biso mawa koyela biso na nkanda te. Tikete osalisa biso po biso nyonso tokoka koyeba Tata Molimo Santu yo ozali nani. Bitumba ekoka kosila na mokili. Makila ya bato eza kotanga salisa na esika wana biso nyonso opesa biso bolingo po ete totika na komimisa na makila. Pamba te makila eyokani solo na misa ya Tata Nzambe salisa na esika wana. Pe tala na mboka na biso awa na est kino lelo yo est pasi ezali salisa na esika wana. Po mingi bazali na posa kosalela bino kasi bazali ya kokangama banzela ya kolekela ezali te. Maso wana tuza kotia na maboko na bino. Yelusalemi ekotaka batu tango nyonso o bazali kati na nzela bazali kokota tikete bosunga bango ope bazali kobima bosunga bango. Tokotambulaka mingi na bibende oyo mutu asali bosunga yango ope bakotambusa bazali nde batu bopesaka bwana na mayele. Sika ngonga ekoki po tokota na misala oyo esengeli esika tokende kosalela misala tosengi bozala na biso elongo. Mukolo mobimba toche na maboko na bino buka kobatela biso nkomba Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Wende nukiambote. Bana misatu, bana misatu. Thank you.